Bandeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline kosala video oyo pona kopartage na bino makambo oyo Nzambe atie ngai na partage bino na video oyo na partage. Tobondela po ete toloba oyo tokoloba na video oyo eza pa video mo mulai te. Tobondela Nzambe papa biso na lola mozaisa likolo pe na se ekolo Yesu Masiya topamboli yo tokumisi yo tonetoli yo po ete oza Nzambe na biso mobate pe mobikisi papa topamboli yo molimo santu po ete oza na biso ozotika biso te ntango nyonso papa ozozala na biso ozosunga biso na nyonso koki kosunga biso papa yango toyi kopambola okokumisa okonetola ozwa lokumu lelo lobi pe libela na libela oza Nzambe ekolo tobeli o molimo santu ozala na nga za pe na bandeko nyonso oyo baolanda video oyo papa zala na biso na nyonso toolobela na video okolo yo zala na biso na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na ngai napesi bino mbote ba oyo nyonso bolandaka nga ba oyo bozolanda na ba video oyo nazosala Nzambe amona moko na moko amona bino na video oyo tozopartage pe dernièrement en tout cas nazwi pe ba audio ebele ya bato natali ba commentaire Nzambe amona moko na moko. Lelo na video oyo na partage eza eloko na partage na video oyo pona kolamusa su bana Nzambe kolamusa susu bandeko nyonso oyo tobondelaka pona Congo oyo toyebi ete biso toza ba Congolais toyebi ete mboka na biso Congo eza na ba difficulté ya ndenge na ndenge tobondelaka pona ngo yango na video oyo na lamusa susu bana Nzambe ke to continue kobondela pona Congo eza mboka oyo eza na bilaka ya Nzambe biso no tozoyeba oyo Nzambe azopromettre biso pona Congo ozomona yango wana tokoki kotala te makambo oyo ezoleka na Congo na biso toyoka ngo ka bongo pe tolobela ngo te vraiment eza normal te biso ba oyo toza wana pona tosimba na biso bibundeli te tokende kobunda toke kosala boye tosala yango te biso bibundeli na biso eza kama bolongo na se kobondela pona Congo ndenge Nzambe moko ayebisaki biso ndenge alobaki na biso ke tobondelaka pona Congo po makasi ya Nzambe eza ba prière na biso oyo biso tosalaka yango nde esalaka ke Nzambe azala vraiment makasi po Nzambe asala ya bikamwa kati na bavi na biso kati na mboka Congo toyebi mokili oyo eza koningana deja mokili eza koningana toyebi makambo oyo Nzambe alobaki pona Congo nga na sa pesa message mo analoba Nzambe alobaka na ngai ke apesa nga lisese moko bo alobaka Congo eza lokola lupangu ya mutu eza na nzete na kati ya lupangu wana mutu nyonso oyo azofanda na lupangu wana aza na droit ya kobatama moi na se ya nzete wana donc tolimbolaki yango lolenge tokokaki kolimbola yango nde tomonaki ke donc mokili mobimba kozala moi donc moi ekobeta na mokili mobimba moi ngeloba ndeti mikakatano baproblème bamakambo ndenge na ndenge me na kati ya Congo nde esika nzete apio ekozala na kati ya Congo esika nzete apio ekozala mpona bato mutu oyo azofanda na kati ya Congo wana ye mutu akozala na kimia do esika nzete ya pio ezali nzete ya kimia nasi bo comprendre mamu na oloba donc biso pe tozotala pe na ndenge makambo ezokendela na nde pe Nzambe azorevele biso makambo tozo comprendre ke kala mingi te biso ba oyo tokozonga na biso Congo po bamboka oyo tokosipotaka yango lisusu te tozonga na biso Congo po kuna nde na Congo esika nde oyo tokozala nde na kimia na kati ya Congo wana tozoyoka ngo pe baprofesie ebele Nzambe azopesa
Congo wana na parti ya Congo Afrique mobimbe kozwa kimia na ndenge video moko na talaki ndeko moko ya ba Afrique na yebite so aza mutu ya Côte d'Ivoire to aza mutu ya Cameroun bilo mwa bongo alobi ke biso nyonso miso na biso eza na Congo. Congo eza mutu so Congo kaka ezwi kimia biso nyonso koto oto ozala bien ozomona donc ata na spiritualité ata na nyonso donc Congo mutu aza base ya Afrique toyebi yango siko na ngonga oyo makambo oyo ezoleka na Congo na bandeko tobondela mpona Congo tobondela deya makasi tobondela makasi to continue kobondela tobondela kame to continue pe kobondela na isaki bino mikolo uti oleka kuna ke nzambe atalisaki ke ba guerre ekoma ntina Kinshasa ekoma ntina ba Congo tobondelaki nzambe epargnaki yango tomonaki biso nyonso mipepe wana nyonso ndenge ezalaki oyo ningaki kosala majeko ezalaki na mwani na bamwa oyo uti oleka na bosa so ezali na mwa nini tomonaki mipepe wana nyonso ndenge ezalaki na juin ezalaki na juin na juin tomonaki mipepe wana nyonso ndenge ezalaki à travers bamabondeli tobondelaki nzambe asalaki ete bato bakota bainfiltre bakota ekotaki nzambe asalaki ete bakokaki mpe kosala eloko te oyo bakangaki mpe bakangaki bango en tout cas nyonso ene eza kaka nzambe mutu azosala bongo siko na ngonga oyo bandeko na ngai na ye su kopesa sujet de prière mpona Congo tobondela mpona Congo année passé napesa message moko nzambe atalisaka nga révélation moko ke baguerre tribal ekotaki na Congo baobolanda nga na Deline Télévision boyebi napesaka message wana na lobaka ke ba guerre na monaka guerre penda batu na batu bazobunda do ezaki tolobelaki onke eza guerre tribal do batribu ona tribu o bazobunda batu yekolo ona ekolo o bazobunda ezaki bitumba mona kati ya Congo wana makila etangaki ba obolanda nga boyebi video wana eza awa na kati awa donc yango wana basango oyo nga nazwaki yango ndeko moko atindelaki ngai audio toyoka yango ndeko moko atindelaki ngai audio makambo oyo ezoleka na Congo kuna epuis lobi lisu na soli na grande sœur na ngai aza na Congo ayebisi nga su makambo oyo naye kotala ngai bite nzambe azomema ngo mpe mpa na nga mpona loba quelque chose na motive bato tobondela makasi mpona Congo eza normal te makambo oyo ezoleka na bandundu kuna toyoka ndenge toyoki nayebi te je crois ke bato ebele boyoki makambo ba oyo mpe boyoki te boyeba ke Congo kuna bandeko na biso bazoboma na bango babi eza grave bazokata na machete kuna toyoka eza na lukango eza awa audio nasalaki bobondela mingi mpona biso na Congo bobondela kosangisa mabondeli makambo bonda omona emoniseli bopesaki ya barevelation ya bagueria ebandi kosusi manifeste moke na kati ya Congo bateke na bayaka yango bateke yango bakomi na bayanzi na kati donc kota plateau bateke kuna koboma deja kuna moyen te toyebi te soki okokota ti na niveau ya Kinshasa bobondela mingi mpona biso makambo bateke na bayaka na ye te soki ozoka na poto kuna nasi toyoki malgré makelele alobi tobondela mingi mpona Congo mpo makambo ezoleka na Congo kuna bateke na bayaka bazokobunda bateke na bayaka alobi ezalaki bayanzi na bateke ekomi onde bayanzi na bayaka ekomi bateke na bayaka ekomi bateke na bayaka bazobunda bandeko na ngai bondela mingi mpona biso na Congo bobondela kosangisa mabondeli makambo bonda omona emoniseli bopesaki ya barevelation ya bagueria ebandi kosusi manifeste moke na kati ya Congo bateke na bayaka
bateke na bayaka abe komsuna bayanzi na kati bazobunda wana. Donc atindelenga audio oyo frère na biso atindelenga audio oyo na yoka ki on akamoki en tout cas mbali boso na yoka ngwezaki quelques jours passé awa le na yoka ki on pa na yenga bi makambo bozo sala makuna na Congo toza na batu o ba Rwandais bazoya koboma biso si oyi komi biso na biso lisu vraiment na kati ya Congo makambo oyo uti wapi Seigneur na yoka ki yango en tout cas na baki na olobela ngo mais na lobela ki on te banda moko na yoka ki on ça fait ata ba 5 jours so na bosanité nde lobi te avant-hier nazo sola na grande sœur na nga na Congo tozo sola na biso ka tozo solola nde mbala moka koti on kamba ma bia biso vraiment moyen te bateke na bayaka bazobunda makasi bateke na bayaka bazobunda makasi kuna na bandundu kuna vraiment eza vraiment mobulu makasi po toza na cousine moko abala kuna azaka kuna yango balobi ke fale kuta zonga po kuna donc isomo kobomana eza kuna na ndenga mokete bandeko na ngai. Donc tozoloba likambo ya bandundu bateke na bayaka bazokobunda kuna na bandundu na bayanzi bateke contre bayanzi na bayaka je crois que bayanzi na bayaka bazobunda na bateke soit bango misatu bazobunda donc il faut vraiment makambo euti wapi bandeko na ngai makambo euti wapi ngana tuni grande na nga bazowela nini abi bazowela plateau de bateke bazowela plateau de bateke biso to yebi banda tozaba mike toyoka kamage to koma kuna te mais toyoka ke plateau de bateke eza na bandundu plateau de bateke eza na bandundu so bazowelela ke plateau de bateke elongwa plateau de bateke ekoma plateau de bayanzi je crois ekoma plateau de bayanzi elongwa plateau de bateke ekoma wana selon grande sœur na nga ndenge alobaki na nga eloko o bazoboma na babi batu bazokufa se kokufa kuna bazoboma na bitumba moko na ndenga mokete bandeko na nga tobondela nzambe asunga penza tinda ba ange na ye na bandundu kuna batia kimia na makambo oyo gouvernement na yebi te soki bazoloba nini mpona makambo yango toyebi te vraiment makambo o Congo yebaki te yango na omoni papa na biso alobi bazobanga bazomona ndeti ke mpepe wana ekokoma tina Kinshasa ekokoma peti na ba province mosusu donc vraiment eza bien te mpona biso ba Congolais Congo o eza mboka bilaka ya nzambe koma batu na batu bakomi kobunda modèle wana nzambe akota makambo oyo yango wana nazoloba na babone nyonso de Ligne Télévision mutu nyonso okolanda video oyo partager video oto bondela pona Congo eza bien te donc bitumba wana soki to bondeli te ekoya makasi bandeko nanga bitumba na soki to bondeli te ekoya makasi eza bien te biso toza pe na musika boye toyoka kuna bandeko na biso bazobunda kuna eza kitoko te ata mokie batu ya nino bateke na bayanzi je crois bateke na bayanzi bazowelela balingi elongwa plateau de bateke ekoma plateau de bayanzi o nga na yoka ki na mnoka grande na nga yangwana na ebite soki information eza bongo to eza bongo te mais o biso toza nango posa makasi eza kaka to bondela information ezala bongo te ke bazowela plateau de bateke oto bazowela nini to ebite biso to bondela kaka ndeko na nga mwasi ndeko na nga mobali o landa nga na de Ligne Télévision le tozo bondela pona Congo tanga kombo ya bandundu loba nzambe tinda ba ange na bandundu wana batia kimia kati na bandundu batia boyokani kati na bandundu bayokana na ebite kowela plateau de bateke onso elongwe plateau de bateke komi plateau de bayanzi esala nini na bayanzi ekosala nini des avantages nini na bateke en tout cas bangoka bato bayebi
mais nzamba sunga eza satan mutazo kota na makambo oyo satan mutazo kota pona ko détruire ba congolais pona ko détruire mboka Congo wana mais ngana yo to bondela mabonde na biso yango kosa ke to yoka ke kimie koti kuna mabondeli na biso yango kosala bandeko na mabondeli eza na puissance makasi esalaka yango kosala ke to yoka kimia ekoti kuna na bandundu po Congo wana nde eza na biso ata na bamboko tozali totika na mikolo mingi te tozonga Congo tofanda peka na Kinshasa wana te nayoki besinga Kinshasa etondi makasi tofanda na Kinshasa te tokefanda na biso bato mosusu omona ke afandi na bandundu afandi na plateau de Bateke afandi na ye na Bakongo afandi na ye na Mwanda afandi na ye quelque part ozomona afandi quelque part ndisi ngaku te mona réseau na ba Mwanda wana nakoki na fanda nga na Mwanda donc ozomona donc eza bongo tofanda ka na Congo te na Kinshasa te pardon Congo eza munene partout esika na Congo yali eza na kimi eza bien tokozala bien ozomona siko pourquoi siko to yoka ka batu bazo boma na kuna o biso to yoka te banda tozala bana mike nzamba talisa kango na lobaka yango nzamba talisinga na moni pena ke batribi na batribi zo bunda na Congo wana bitumba kuna vraiment do o kuna ata batu bafandaki esika moko ale pa babandi bitumba okabola nani ozomona do nzamba sunga biso mato bondela bandeko na mato bondela mana nzambe ezali kona Congo wana nzamba puntulendo asembola loboko na ye na Congo asembola loboko na ye na bandundu kuna kimie kota tozana na bakobunda na ba prière pona este guerre este ezosala biso motema pasi koyoka bato bazokata bango na macheti bazoboma bato na banini ndenge na ndenge baofele bazotika lebele bana bazokata bana mitu na este na combien de bato bakufi na este siko toyoka lisusu wana tozoyoka ke baétranger bazoya koboma biso kuna na este toyoka lisusu na bandundu kuna lisusu bango na babiso na biso tokomi su kobomana bandeko na ngai botala likambo oyo nzambe asunga biso tobondela tolelama na nzambe bandeko tolelama na nzambe pona mboka na biso pona bandundu pona na mboka na biso ya bandundu tolelama na nzambe asala kimia ekota nzambe mutatiaka kimia aza capable yango na ninge nasalela bino video oyo toyoka lisusu audio oyo Zana taso njani bonjour mama Adeline ngai mama Abeline oyo touti kosolola nayo na nzela ya singa mpona ndoto oyo na yebisi yo lokola ope olobi na ngai kena tiango na audio yango na ye na nzela ya audio na tiango na ko remercie tout d'abord ndenge yo silaki koyamba ngai merci nzamba pambola yo lokumu ezonga kaka epai na ye alors ndoto ezalaki boye nalali bala liboso nazolota nazomona bato nyongo na kati ya na contre oyo tozalaki na kati ya Bakongo alors bato bazoloba tomibongama tobongisaka mwa biloko oyo ezali ke biloko ya nécessaire bangunya bakoti na kati na Bakongo bangunya bakoti na Bakongo donc bato bazoloba bangunya bakoti na kati ya Bakongo tobongisaka mwa biloko ti nayi kosutuka yalaki ndoto analobi ezaka na ndoto ndenge kama to ndenge ekindiki kaka bisika nyonso nazongi susu na pongi pour la deuxième fois ndoto wana ye kozongela lisusu kaka na bato ya konyunga ya koloba bangunya bakoti na kati ya Bakongo tobongisa bango biloko bato ya mabe bakoti na Bakongo toyebi te soki ekozala ndenge nini ndenge ngai ezalaka donc awa se na biso
alotaki ndoto ke banguna bakoti na bakongo. Bandeko na juin na elotaka na isaka bino nzamba alobaka na nga ke tobondela mpona Kongo po soki tobondeli te makile kotanga ebele na Kinshasa ekokota ntina bakongo. Yango ndio ndeko ozolanda nga totia toujours bapriere. Tomona te ke lokwa mikolo tozoyoka banungunungu bagere wana te ke kimi ekoti te. Tobondela toujours. Tobondela toujours guerre wana tala na este de atolelaka bato nde bakufi na este. Lero ekoma na bakongo ekoza suma be makasi. Ekoza suma be makasi po ekokoma tina na Kinshasa. Yango wana tolemba te tobondela makasi po na Kongo. Ba makambo o esila kimia ekota na Kongo po nzete ya pio. Nzamba lobaki ekozala kuna na Kongo nzete ya pio. Esika o biso tokokimela. Epi alobaki ba o baotambola kati na obanga ite baozonga Kongo te. Baozonga Kongo te po na Kongo wana kimia o ekozala na Kongo bandeko na nga o non tomona te na mokili. O non toyoka te ata na histoire ezala te. Yango ezala na Kongo. Yango ezala na Kongo. Ozomona donc ngai na tobondelaka mpona Kongo. Naloba lere nyonso soko ozobondela mpona Kongo nzamba okanisela yo. So ozobondela mpona Kongo nzamba kokanisela yo. Ba o balobaka ke Kongo kutu ebonga te mboka na kutu boye mboka na kutu boye. Tika bango. Tika bango. Nzamba yebi o sa kati na bango me biso mabolongo na biso na sele tozobondela. Tobondela mpona Kongo. Tomona o nzamba kosala kati na mboka Kongo pe akofuta biso. Afuta biso to sepela na mboka Kongo wana. Po makambo oyo bandosama na Kongo ko ba makambo moko lokola ndeti ndoto mona lotaka na lotaka ndoto mo tozongi na Kongo ndenge na obi yebisa ndenge mambo bandozela na Kongo. Tozaki na Kongo wana ezaki lokola kesi tozongi deja Kongo. Ngasko tozaki na groupe ba ser ba uti prière toutaki prière tozozonga tolati bitamba na biso tozoyemba nzela tozozonga tokoma ka kota wenze penza munene wana ndoto na lotaka wenze pa munene nde toyekomona batu ba evacuer batu na wenze batu babima na wenze batu babimi na balabala totuni olikamni ezoleka na wenze o batu babi na wenze o ndenge eza boye passer moko aye ana wenze o aye ana wenze tellement na beglise na bango bazwaka batu bazokende su te na beglise na bango batu baoke su te yangwana aye kozwa betwali ya batu awa na wenze aye kozwa betwali ya batu awa na wenze batu bamonaki akotaki na nekeko moko boye awa na wenze yangwana babengaki polisi aye polisi siko abimisi batu ibanda bazoluka siko pasteur wana akotaki nekeko awa babike bekeko wana ye akotaki nango awa azosala incartation moko mabe na kati ya wenze awa yango babengilaki polisi aye yango wana polisi abimisi biso libanda ya wenze po baluka pasteur wana ndimba moko biso pe totelemi tozozela tomona mbamo polisi abimi na kati ya wenze wana polisi lera abimi na wenze babi tomoni te toluki wenze mobimba tomoni ye te mbamo polisi babengi polisi mususu groupe ba policien na musu bayaki bazaki groupe ba policien spirituel bango batalaka makambo eza spirituel bandeko nanga makambo oyo bandosama na Kongo o nano esalama te don na bopito bandoza ba médecin o batalaka batu physiquement bazali ba médecin kaka na bopito na o batalaka batu spirituellement pe bakozalaka wana do soko zobela okende ti na hôpital wana zo yese no ba idendenge nini Kongo ekozalela po boyoka vraiment ke to bondela pona Kongo na po to vivre kitoko leo okende hôpital ozobela batali ozoka pasi batali médecin azomona maladie te ale bakopesa rendez-vous yaka kokutana na médecin spirituel
médecin spirituel wana leka otala okabwe aomona bango maladi oyo ozobela ozomona aomona bango maladi nini oyo ozobela oyo baminganga baomona te oyo bapareil komona te médecin spirituel aza wana na bopito nazoloba bien ye nde moto akomona maladi oyo ozobela nde bakopesa kisi boye soki mpe maladi eza na maboko ya moto médecin spirituel akomona yango donc pauvrement bato babwakela bato maladi ekozala pasi ekozala te na Kongo wana siko na wenzi wana eloko nini esalamaki lokola bapolisien oyo bayaki wana oyo bazalaki oyo bazali kotravaille kaka na normal boye bamonaki paster wana te nde babengi bapolisi mosusu oyo batravaya na spiritualité wana ndoto na obetela bino nde polisi wana lea baye biso tozomona lea baye babika na bato bakangi kaka misu babondeli le bakoti ka na wenzi bayebisi bapolisi wana mosusu bolanda biso bayaki misato le bayebisi bapolisi wana bapolisi wana mosusu bolanda biso le baolanda bango bakeboye na kati ya wenze wana ezalaki na nini moko boye na obenga nkuni ezalaki na place moko batonga na babwiki moko wana ale bafinika siko tol moko wana ayesi bango bolongola tol o aza awa mbamo balongoka tol wana biso nyonso tozomona nanga mpe nazomona namonaka pase yango asimbi ekeko na ye boye pase yango azalaki kumboli na konfonda bango baza mibali na konfonda bango azalaki bane otoleka asaki na politiki kuna akoma azalaki député kuna na Congo na régime oyo Kabila azalaki mpe député on dirait ye wana nde namoni ye nde moto abimaki wana nekeko na ye biso tokamu togangi kumboli eza paster intel nekeko boye ndenge nini abimi wana batamaki place wana bamo bayebisi bazoke esambisa ye omoni na moya lelo l'État asambisa mambo kindoki te babwakeli yo maladi basali boye bazongisi boye l'État asambisa te me na Congo wana baosambisa na Congo wana mutu penza oremake mutu oyo olalaki oloti ye mabe okefunda ye pe na l'État na police na l'État pa koconvoke yo pourquoi baloti yo mabe donc yango bandoki bakoka kotravaille te na Congo bakoka te bato bakisi bakoko travailler te bakokoka te siko mboka oyo nzambe azobongisa biso Congo nzambe abongisa biso yangwana oyo tovivre penake na kimia tovivre na kimia siko yangwana ezosenga ngai na yo tobondela mpona Congo wana po soki tobondela te makambo oyo nzambe azolaka biso mpona esalama na Congo toretarde yango ozomona toretarde yango mele biso ngana oyo tozobondela vraiment mpona Congo tozozwa susi ya Congo wana makambo wana ekosalama noki tovivre yango noki en tout cas nzambe aza na moko na moko na video oyo nasali vraiment nzambe amona bino tozwa likambo ya Congo vraiment na mitema na biso tobondela mpona ngo nzambe asunga vraiment ba désordre wana ezosalama na bandundu esila penza esila pourquoi toboma na biso vraiment Congolais aza suna mawa ya ndeko na ye te Congolais aza lisuna mawa pena ya ndeko na ye te nde toyokaka na biso ke na bandundu wana mpe babokabwana ezala nango mais ezala jamais ya niveau ke oyo ekolo boye bazwi bateke bakataka bango basala boye okuna bateke bazwi basala boye babitumba wana eza vraiment bien te vraiment nzambe asunga bakongolais tozonga na mitema oyo tozalaki nango motema oyo congolais kosimba na ye mbeli po atia mutu meliare ekomi po atia balusi mbeli acubi kote oyo ekozokisa nango mutu te ozomona mutu omona tobande koyoka na kala peyaki bangala bango mpenza bakataka bato machete mais osala likambo mongala azwi mpenza lichete asekisi lera okende abeta yango mutu ale abeti yango ka lokola mbata boye akobeta te kakata mutu mais lelo tozomona peyaki bato bazokata bato
eza bien tata moke tomona yango te mutu ata bazobunda esenga bobunda na makofi me mutu po akende kozwa mbeli mpenda atia mutu ezalaki te ezalaki biloko moko ya rare puis ya grave so esalami na niveau wana mutu akata mutu lisheti te akozwa lisheti po abangisa ma okata te me lelo otala nde esika tokomi nzambe azala na biso vraiment azala na biso vraiment kimia ekota na Congo do video o nasali vraiment po tobondela po na Congo tobondela po na makambo o ezoleka na bandundu yo oyo kinano makambo wana te ezoleka na bandundu eza grave benga bandeko na na Congo otuna bango makambo nini ezoleka na bandundu Kinshasa mobimba bayebi yango deja Congo mobimba bayebi ke na bandundu kuna bitumba ezobunda na makasi bayanzi na bateke bayaka bayanzi na bateke bazokobunda kuna makasi bazowela plateau de bateke elongwa plateau de bateke ekoma plateau de bayanzi donc selon information oyo nga nazwi en tout cas nzambe aza na moko tobondela pona Congo tobondela partager video oyo tobondela pona Congo merci nzambe amona moko na video oyo nasali natiki bino kimia na kombo na Yesu Masiya eza na moko amen.